Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Ba fidèle ya FB International na yela une information vraie awa Rabi Mavinga awa na Kilongo TV bino be vous votez sur le premier tour awa nde bozwa information vraie bana notre père wana ba fan na Rabi Mavinga nazolela bino mabe po bozola kisake boyoka kangai déjà wana tozo préparer boye l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata na France wa pesika CFC fongwami kasi na yeli bino information ya FB International agence ya solo agence mo sérieuse les 10 oyo bazo kanga conteneur bakangi conteneur les 10 eye Kinshasa bongo les 12 bakosala courrier express ndenge ezalaka ngoti ndeko moi chaussure moi téléphone ngoti ndeko moi courrier moko express et ya na avion FB International yango tozo pesa merci papa fiston basende to pesi merci pa maman Nathalie Zeko wana to moni Julien Basende to moni tati ba yo pe équipe mobimba ya FB International oya poto bongo na Kinshasa tunanga to moni banata kifuta ba papa Prince Mavuba to moni équipe pe oya Kinshasa ya FB International ezaka ndenge nini otala nanu na France ndenge nini bazwaka ba colis pe ndenge nini bakangaka conteneur tolanda bongo tozonga toko basiona biso. Ça va passer? Oui, ça va très bien, merci. Ngam na kotika kuliko na Rabi Mavinga. Ah ba koli na mona kilo ba kotika wana izaki kona Rabi. Ouais. Bonga na yeba kiteka na monika ba tika ba koli melo wala kutazala kitena kacha dipo. Alors na komba kama ba 19 vers le milieu kutaba de ba koli na point wana ba tika. En fait, ando ka sangoka ya agence ya biso FB International. D'accord. Baipsinga ngo balbina nga yango trop. Balingi na tala bina ja eto na bini Rabi fela sele koli. Baipsinga ke kende na France FB International. Voilà. Tiki kuna atiki komara. C'est là yango na yaki a. Ouais. Donc biso agence ezalaka nango wana bosu passe donc agence ezalaka nango wana ezalaka de temps en temps bato baya kotikela biso biloko ndenge mpe kaka kotikela Rabi biloko na ye nango ekokoma très bien. Alors biso agence FB International toza vraiment connecté na makambo nyonso totindaka bamituka chaque mituka eza na salon d'animation voiture eza na prix nango spinter ba minibus eza pe na ba prix nango c'est-à-dire adresse na biso na kini eza Maringa 72 72. OK, Maringa 72. Alors numéro na biso pe na Kasavubu voilà. Numéro na biso pe ya awa ezali eza 07 67 90 donc 90 77 07. Donc 07 voilà 67 90 77 07. Yango wana numéro ya chance na biso bien assuré vraiment. Rabi déjà ndenge otiki biloko si ekomi déjà yo kutumba FC na kutani na agence na Schengen na revisi ngai poser vraiment biloko si ekomi na. Allô papa Rabi Mavinga. Vraiment quand on a ngai FB International et agence ya CIE nazo confirmer en oui car on a ça déjà au monde d'abord. Non bah yambinga bien je sais que vous écoutez na Schengen écoutez na Schengen donc vous allez que Rabi Moutnaye déjà on a dans yambinga très bien. Oui, FB International agence ya CIE batindaka batupe bazwaka donc c'est ça. Donc dans FB International batindaka batupe basaka nini bazwaka donc le bunga raté nous confirmer ngani na omona et biloko zo mata déjà et dans quelques jours ou dans quelques mois on va déjà coller na biloko nous na kati wana. Merci. En tout cas Schengen merci c'est bien qui beaucoup na monde déjà bien na CP le peu mingi donc côté Rabi kutu poser biloko c'est commis déjà. Vraiment merci beaucoup. FB International. FB International l'agence assis. Merci beaucoup. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Voilà.
merci en tant qu'il fout à Oazasi Mabili. Wa bomoni zaki image à France. FB International agence à solo agence moko sérieuse na simne onenga ko sakanate. Na France azokende soki obengi baye kozwa carton tina ndako. Yo kangaka ka carton ba peser ba zu carton. Ba prix ya bien ba prix moko abordable. Quelques jours kaka avant un mois, presque un mois, et comme na Kinshasa to fongoli yango to seli une image. Tala agence à solo yango FB International na ba prix ya malonga na ba prix ya solo. Na ko sepela bola na nombre artiste oyo balobaki pona FB International. Agence moko sérieuse to landi. FB International chez Fiston Baseli, agence ya sûr. Balobi oza na posa o mitinda, o na poso tinda motu, o tinda lopango mobima. Nyonso oza na poso tinda kende na FB International chez Fiston Baseli, agence ya sûr chez Fiston Baseli, FB International. FB International fils FB International mingi boya ka koto po na check na jour moko après un mois 5 jours nego récupérer carton na yango wana et puis il y a les 5 cartons donc moi ça me souvient ba carton na ba FB International partout vous avez ba colis na bino boya roti capo il y a du sérieux ici quoi. Donc, du sérieux à avoir. Il faut pas fils, FB Paris, Bruxelles, Hollande, Espagne, partout. Schengen, Mobimba. Donc, vous pas FB International, fils. Donc, il y a un ami qui le tambour, mon agence à Malonga, tu dis, FB International. Que le coup ma BT, FB Azouangonga ou Nazalati. Na tika Koli, na tika na identité na Angleterre. Donc, ta place na Ozouang. Vous comprenez? Na tiki yango, na bimi 5 heures, na kezo vol pour na ki Manchester City. Après un mois 5 jours, résultat yango wana. Donc mingi olobezate o azana kolina o afandi sango na saba cage. Pour que système mi qui reste ba cage. Yaka on va FB International. Là on voiture les autres qui t'a partenaire celui qui t'a donc il y a du sérieux là-bas quoi. Donc il faut avoir FB International, fils Tokos, on est ensemble. Et tout il faut chakar na yobe. Te car si tu bete maso na déjà. Chip na ngozi. On arrête maso déjà. Donc nenga zonga lobit. Maso ça déjà kuna déjà. Tokos. À la prochaine quoi. Donc après mardi tout bandit tourner quoi. Tokos bazuet. Voilà, il y a F victime, on a fallu poupa. Ayozo Colline awa. Gino Liaki, akeko cha Colline agence morobo e Collier bungi. Gino Liaki tale siga ochaba Collier yangoyo. FB International impact sa ko sakranate. Colline na bango yango anata, olana bango tina carnet ba okena carton na bango et ça moi bien. Ba musicien tout ce que na FB International avec réduction. Telaka ngamoko artiste solo na zala awa, pasteur de la foi zala ka. Fali poupa akoti makambo. Nanya kotika la tama ngoya ngoyo. Ata ngwane. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire yango FB International agence ya sire yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagence oyo ya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo
agence moko ya sire ezosunga bacongolais biso toponi FB International agence ya sire yango yo biso toponi FB International agence ya sire yango yo. Ben voilà, bonjour papa. Bonjour Ndeko. Namono Zukar na ona FB International. Et d'abord salut onde. Na ebisio na tirala wa mona bilo aboete. Oh. Na zora mituka ba vitre panzana ba pembeni beba na siso bo filmer mutuko yo nyonso. Raisonner na papier zela na laksabino na papier bando kolele. Oh baza scotch baza sela na poto. Sala na poto. Tala yango eye ki boita yo mona okende su wapi. Te OK place suspe. Na okende place te papa na ngai donc ezoya na scotch bando kolele na poto FB International a komisi yango. Donc lingo cha biloko na ocha awa. Musika tena victoire Ozano Penia biloko nyonso. Venez ici, c'est les meilleurs. Et FB International, c'est les meilleurs. It's the best. Come here, you'll find a good service in the FBR International. Yeah, bandeko sko ba na France, o ba notika biloko kuna yebisa ba ngopena. En tout cas, bandeko boza na France, boza na Paris, boza na Toulouse, koto onde bien. Au moins loko ko maraboe makelele te. Oyebike ba pesinga soda. Yo so mon agence na peso soda ke na na mutuka. Tina parler. Tracasserie na nzela kutuko kipe na yote. Donc FB International c'est les meilleurs. Kitoko matano na ka ba mo ndengo zo mataka. Ayeko benda car na ina agence na esibino assurance kitoko makamu nyonso kitoko pepele tala ndenge mutu kezo kenda wana zozonga marche arrière mutu kezo kenda kitoko na biloko ne nyonso na kati ndenge achaki yango mutako simba zate FB International suka FB International sérieux zande ne semino deux fois te ba artiste a F victime bango tout makambo zende kotoyo tala yeyo babitango fort mutamakambo ndeni ouais kitoko trop kitoko peut-être uti kozonga kalate si tozonga kalate après tourner à Europe après tourner à Amérique bon donc après Stade des Martyrs après Stade des Martyrs siko tongito banda ba mission pour on sala ba mission c'est nga fort yana ba plan donc yango wana agence assure bon deux fois FB coup de chapeau en tout cas merci vraiment parce que ndé tout chaki ba carton ndé pene komi kitoko trop donc merci nae ba warrior aussi ba onini agence ça ba warrior na ebisa bango en tout cas ba contacter FB en tout cas agence assure donc pas vraiment ponctuel. C'est la première fois. Bon on a FB déjà pour première fois parce que na yoka ipe lisolo nango na 2020 ans toyaki na chaki ba biloko trop et pas ya mutunanga diezola mais après ba ba websanga ndeni le roi ozana ville les belles donc au moins na ba carré oya zo ba carton na tout ba congolais on a kata chambre ali bon na ninge ya na nepe koma ki avant biso kutu na biso kutu zalaki te biloko c'est koma déjà kitoko trop mais bien OK déjà chaud makambo si donc na OK chaud parce que yebi kaka boulot studio des fois parce que bientôt faut battre bina wana oratagate des fois te battre bina anenga liboma bon si merci babi tango fort de tikio FB mbota trop yemoko donc bourgeois FB na pese mbota trop Gambote fiston kitoko to taba carton ya mwana donc azoke na yeba koli na iso kare tondi na bakoli tango fort akangisi makambo tour ami qu'il y a beta ya ofelete merci à trop FB International biso tozokoba musana biso na tanki futa tole FB International na lobaki tozaba mission F victime donc après Stade des Martyrs commentaire ezate po ezaki suka lelo toza na FB International FB International chez Fiston Baseli, agence ya sûr. Balobi ozana posa o mitinda, wana poso tinda motu, o tinda lopango mobima. Nyonso ozana poso tinda kende na FB International chez Fiston Baseli, agence ya sûr. Ya sûr chez Fiston Baseli, FB International.
wana ba artiste bomoni ya coquette bomoni pakalowi bomoni na ba messi a fali ba lobaki wana FB International bo pasteur de la foi a lobaki FB International agence ya solo olingo tinda koli na Kinshasa et ya na conteneur contacter papa Fiston Basende FB International na numéro affiché wana okozwa ye moko bosololi akoya kozwa polisi na ndako wana est vrai ozawa boli msanga ba ville mususu wana ya France na yebi malamu te ville yo zona ivry sur scène o wapi yo contacter ka papa Fiston Basende akoya ajiba pour ba carton 4 cartons 5 cartons so comme na 10 cartons à celle réduction ya carton moko ma beto malamu 10 cartons réduction ya carton moko obengi papa Fiston Basende ngo chape véhicule na yo voiture to mutu kamnene bus contacter ka FB International ekoya papa Fiston Basende ya po a diminuer chômage na Congo po asunga ba pinois tous à la servi aux anakines mais aux autres blocs à poto na ba fait tu vas patiner bloc conteneur et commis de ça car la tête au fond la conteneur merci na papa Fiston Basende FB International talanenge to fond le conteneur ou te kolega pasteur de la foi zewana alobaki tolanda pasteur de la foi Smatolandi quelques artistes bébé gozo ba carton na bango ba colline bango ba China France tolandi Mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV FB International tomoni ba conteneur msupe souvent na nzela ko tomona ba accident ba conteneur ekuya mais ko sepela ki kolo ekoma na mama malgré ba difficulté mais ko sepela ki okoma commission nzambe na kimia topamboli kombola topamboli papa Fiston pe FB mobima nzambe c'est vrai que il s'est sacrifié ya kozela conteneur ya kopusa même ba séjour mais na bonzambe na yo kolo sepela ki te assister nango seulement biso tozala awa pour nsama na calendrier ya bonzambe na yo yawe nzamba bomo totiki conteneur ko fungwa mana yango entre kamera kanisa ndeko nyonso achaki eloko na ye katikati na FB International pour que kolo famille to payer moko pourquoi pas ba relation et ko bénéficier na yango na moment o to pamboli conteneur tozo déclarer ko fungwa mana yango mutu moko na moko ozo eloko na ye apambola mana yango pe source eloko ebimeli ezala complètement béni na kombo na kolo Yesu asi ya Nazareth kolo mutu moko ozo eloko awa na selo kwa na kolo emelo passe ici à l'union se trouve dans le conteneur et ça dépend de l'agence dans l'Européen qui nous a mis le souka pour ça FB International chauffeur qui n'a conteneur ainsi qu'équipage ni malam kolo bazo m'a bien à Kenya c'est ma déchargement to sambelio na kombo kolo na biso Yesu Masia Nazareth oya za mo konspon bix na biso nde na kondima tolobi amen amen. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assurée en moyo FB International agence assurée en moyo. Pardon? JP Fika. Ah, papa JP Fika. Na monyo awa, oyeko zoape ba bilo na FB International. Non, biso to simbi musala côté kuna na Paris. Donc chaque ligne dans ndenge ya kaka bino mo boyebi que délégation ezalaka pour accompagner ke bilo ka ba client ekita. Elo komo ke be baté do ngasoki. On attend monsieur Julien Aye. Tamsou papa, pasteur Eric. Tous les qui n'aiment pas Fiston Basende number 1. Et puis Nicolas Kokili, il y a du mois retardé, il y a un zongi, on a tiré pour la continuité à Moussala, beaucoup plus pour la sécurité, l'amélioration, pour battre les bilans et battre quoi. Pour nous, on a confiance, atteindre côté assurance des alliés, sécurité des alliés. Il y a la province, la Belgique, les amis qui partout, France, Allemagne, Bella, donc ma soleil partout carré. Ah papa allez, yo Kimi papa allez.
Donc, tozali pour la service na bango. Merci. Sécurité assurée makambu tout. Makambu tout amélioration ce qui pendant ngana zali sécurité na amélioration pour la badiloko quoi. OK. Merci beaucoup. Papa mtoji pa outi mikili outi pari aye pour na conteneur oyo. Ngabe na ndobeta to na ke kuna pe pour na sécurité à conteneur ya kuna mama mama na biso Nathalie Zeko na ebi kozana biso awa to kenda na loba mingi te na osepela ko mwande blog ezokita nde makambu ezokende bana notre père oyo bapesa confiance na FB International agence ya solo tala blog ya CFC côté kuna biloko ya CFC ezokita côté kuna na tango serango bomona sécurité kitoko confiance au pesa FB International bon continuer na kopekisa te ko sali bien bon continuer FB International suka. Voilà, nous sommes tous à FB International des fois. Tam sunga loba na kisasa bondima te. Mutauti poto, ache kolina poto, ayeko zilon awa. Souma na mbonda. Mission ya F victime. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Boni. Calme. Déjà vous allez plein à stade, déjà makambo lobe les até, danger impact ya kosakana te yom tozena mikili. Betano lisolo FB International. Voilà, merci Nathan Kifuta. Ezande boy. Yango nazo tuna bino. Bato bazoluka ba agence ya bato ekufa. Bazoluka bato basungaka misala ya ba Congolais ekufa. Na tuna no Mahamado. Mahamado lobi nini? Ba continuer kaka etali bango. Ko bandoki te. Bon, naki ndoki na bango kasi ba odoka ti. Ba odoka naki ndoki na bango pe ba osisa, ba odoka penza. Mahamado na oki malamu te lobi nini? Naki ndoki na bango kasi ba odoka ti. Ba odoka naki bakodoka bakosilisa ngo ba o bazoluka FB International ekufa tangu bino bazoluka FB International ekufa nzoka nde ezomata tina Bible ezali baluka basalanga mabe nzoka nde nzamba bongo leona malamu. Merci na ba fidèle nyonso FB International wana bozeye komona ndenge ni misala ezosalama les 12 oyo ezoya na avion mais les 10 bakangi conteneur oya conteneur benga déjà papa Fisto Basende akoya ne ko sala ramassage ba carton nyonso o ezali atozwa pe na agence mususu eza mabete o bengi ko ese na zamba carton mais agence mususu okozwa to kozwa te akoya kozwa ngo mbangu ya avion de les 12 et Kinshasa bande ko baza servi kitoko. Merci Nathan Kifuta de Simabilili, merci papa Prince Mavuba, merci mingi maman Nathalie Zeko, Angèle Boyika, Junior Boyika, pasteur Kosilan na Bosende Levi Cyril Arsène Modabi, maître Kilandamoko coach, maître Mouké Kilandamoko baisina na mitwa za Belgique. Comme peut m'écrire. Tchela en colline à FB International et ça bien. Merci à Fanny Djonga, secrétaire Nabiso. Tokuté Mbalasima, numéro Yassika. FB International, sérieux et les cas. Et Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB Business, et pas Fisto Basende, à Zabizo Kotozana. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International. Ya Nous voulons voir Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'y est pas là. Allez, vous-en. Allez, vous-en. Allez, vous-en. Zulu na lobina bino. Ikumama. Botika bana mikeba ya ipai na ngai. Pamba te bokonzi ya likolo ikokani na bango.
petits enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume de cieux semblable à nous. Car le royaume de cieux semblable à nous. Popo kondia ligolo. Eza pona biso e. Popo kondia ligolo. Ebongi pona bana ya mike. Eza pona biso e. Bobo kondia ligolo. Ebongi pona bana ya mike. Habite à moi, je chante comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Je chantais, je chante.